Watande makambo. Ngam na prophétisa lelo. Bani na tango. Watande makontre. Mokonzi nyonso Biso nyonso to diembela. La team et tout ça voilà. Nzambo pesinga nini ozo pesanga po na loba na bato. Mutu soko zo calculer ba faire, ko calculer ngo bulu yeke te ciblé. On est né no landa nga to. Oh yo landa landa. Mais yem talongwa kitinga aye jet set. Ala jet set. Aye la team. Ngata na longwe. La team. Ya jet set. Sko ba choix na yende za yanga te. Ngai na génération la biso ba bayebi naza moto ya remplacer te. Ba go remplacer ngate. Na orchestre. Goga za un succès na. Fabriquer za un succès na. C'est tout. Vous savez la fierté à Wenge. Tout ce qu'on a vu sur Babiloko, tout bêta nous. Pourquoi Congo il y a tout mis Diembele na donc quand on fait Diembele la tout moko boy poisson. C'est ça aussi. Non. Mais on peut ça Fabrice Kanda on ne besoin pas banzemo na ngai. Yosolo. Elinga bongo te. Mama soko na fa na Fabrice Bima Kende. Tokani hein? Sikanga na sama mama. Si. Mambo ya sala ngai yo arati. Kitoko. Tant ya zolu ka kaya na ngebeba yo la kati. Yo te mdo boko la bana na ngai. Kitoko. Batu ba komono oza grand pose sala. Ba komono grand tempo ozo tumba moninga na yo ozo finga et tout ça. Sotali ba animateur tout bo boa lelo oyo ka kunzardo. Oh. Et pour nous éviter, c'est presque tout. Et Coco. Donc, frère, t'as vraiment. Ton avis, on peut dire tout ce qu'on veut. Merci. Moi, je trouve que c'est un Congolais à encourager et à féliciter. Merci. Je suis venu voir ce qu'il fait et je suis franchement fier de lui. Donc, bonne continuation. Bon, mon Israël n'a pas de bonne continuation. Congolais, il faut l'ingana le Congolais. Bota vu outil qui ça te faire venir et pas découvrir magasin frata. Donc tous ça ma vient ça ba shopping na ya très à l'aise et frata moto na frata dati du kombo. Au moins ça to bien mukito la sabino. Tous ça na et frata. C'est un Congolais encouragé et à féliciter. Allez, c'est bon, les frata montent. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta koneko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. École chrétienne Le Rocher, déjà bafongoli ba porte na bango po na ba inscription 2022-2023 na ba direction na bango nyonso. École chrétienne Le Rocher ezali cadre agréable pe dynamique po na bon encadrement na bana na biso. Eza na section lokola
crèche pour na bana ya moins de 2 ans, maternelle de 3 à 5 ans et éducation de base de 6 à 13 ans na filière francophone pe anglophone. Awa, basalelaka programme national enrichi pe amélioration na matériel didactique oyo isingeli. Eza parmi ba meilleure école na Afrique mobimba. Direction générale Ezwami na commune ya Limete, 10e rue industrielle 22C. Nous sommes là en partenariat avec le ministère français de l'Éducation qui a apprécié la qualité de notre enseignement et qui veut maintenant nous intégrer dans les écoles consulaires de la France. Notez bien, inscription Ezaya Ofele. Au niveau des inscriptions de la nouvelle année scolaire 2022-2023, la différence est que nos inscriptions sont totalement gratuites. Elles sont gratuites, pourquoi? Parce que nous tenons à ce que tous les parents et tous les enfants accèdent normalement à la bonne éducation. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Merci de la confiance. Considération tant toujours les avoir pour s'abonner, pour commenter, commentaire dans la savoir que vous avez aimé la information oyo to continuer pour que ça vino. La chaîne Bino oyo vous s'abonner et belé et vous continuer pour s'abonner. En tout cas, merci pour votre fidélité. Africa Info Télévision, Netolbara TV5, Yaba Internet, Nyonso, Néguso Baba chaîne Internet, en tout cas TV5 Nabango, Africa Info. Merci si nous parlons de l'Afrique Info. Tout remercier à Mingi, visionnaire Nango. Merci à notre boss Franck Stemai, pourquoi pas à notre cordon Château, au Lelo, grâce à Nabango, au Moni Récite, il y a 100% stars à la Karana. Si nous parlons de ces gens-là, on voit directement notre réalisateur, je l'ai dit toujours pas comme les autres. Lui, c'est Merveille Mampouya. En tout cas, avec lui, que vous avez vu, Dieu merci, Mbadinga, partout pour nos salam sala. Actualité nous oblige d'être avec lui aujourd'hui. Nous avons des matières ou des certaines informations. Au Yotomoni, na page et belé comme Mbadinga, dans la facilité. Il y a un bango, tout le temps, photo yato solo là, à expliquer bisoye moko. Pour nani bazo koma et c'est solo ou c'est le kutanga linga ba primaire to nani Kunzardo mais c'est nommé général Etumba de l'animation congolaise. Avec lui, nous avons des certaines questions à poser et ma réponse d'ailleurs, je viens de le dire, je suis avec notre invité d'aujourd'hui. En tout cas, vous savez là déjà, on a vu que temps au côté, on a vu au côté on a vu son ami. Pour Abim Badinga dans salle entrée champ, on va na yote po Nazaki a rolala, c'est qu'on est la télé. En tout cas, je viens de le dire, si nous avons même langage avec mon réalisateur, Merveille Mampoya. En tout cas, on voit Kunzardo, en tout cas, Kala. Kalambai. Ah, il s'allie bien. Partout au moniteur, Bamonio, Balobi, waouh, tout le monde est à la télévision, mais pression à l'internet, sur Batalo, Bamono, Kala, un mot pour ces gens-là. Donc, on appelle ça Batutu Mbote, Bato Balinga Ngai, Bagolo, Ana Bagolo, Azna Gladiator, donc, Naba Mélomane, il y a bonne musique. Donc, on appelle ça Bambote. La question est yo, la réponse est Ngai. Donc, voilà quoi. En tout cas, télévision à la radio, tant talibo, mitalobi, waouh! Aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité. Et on a Africa Info, chez nous, on a pression. Africa Info. De France Stemai. France Stemai, donc, Moussala Gitou. Moussala Bena, Moussala est bien. Il peut travailler, Moussala non bien, donc voilà quoi. Guerrier. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Coaching Merveille Mampouya. Vous sentez les réalisateurs pas comme les autres. Merveille Mampouya. Grâce à vous, 100% star. Merci, nous parlons de l'actualité comme je viens de le dire. Artistes et musiciens, animateurs, ancien groupe, on peut dire aujourd'hui, il est là, mais il était de Jet Set, à l'équipe Latine Wata de Reti Watanabe. Aujourd'hui, il est aussi retourné dans
Jet Set de Ferrego là. Premièrement, Lelo, sur autant de carrière artistique, Sali, ça fait combien de temps? Bon, depuis 2010, 12 ans. Depuis 2010, hein. 2010, Lelo, 2022, donc on peut dire 12 ans. 12 ans, voilà. Donc, depuis 2009, ok. Si 2010, une qui est derrière toi, Bimaki, 9, 10, donc voilà. Après, Tilelo, voilà. Ça fait moins, nous partons aujourd'hui 13 ans autour qui est la carrière. Voilà, carrière générale. Ok. Les autres, on lobby boye, qui est derrière toi, tout le monde aura déjà, Kunzardo Zalakawana. Au bon, sous Krini na Katuana. Naboka inoni bana bangombe, inoni bana bangombe, inoni bana bangombe, mbaende na kopale. Semba biloko tatala chaku bilobela bongo moto alokoti dolare a chena benda singa beko mabala ya poto ekufaka te yeyo ekuyaka malada ndeke ekendaka ezongaka mama Paulina akutani na ya Jean na rond-point Victoire bolingo ezongi ewo. Donc, bakri d'abord qui est derrière toi, quand on a ya qui vraiment donc voilà. 2009, biso stoyebi qui est derrière toi tant Ebima qui Ebima pena mpepe na ngwa sika génération sika qui voilà Paul Kona na biso na moni susu. Vous êtes avec moi na Congo? Tozaï moi na Congo Touareg comment ça tozaï qui après Sabalo Moussa Marie après c'est quoi? Moussa Maté tant biso to ya qui ya longwa qui. OK. Et donc voilà quoi. Après 2019, on a 10, tu as eu aucun de France et tout ça, voilà, Zénith. Place sur Bétaï Zénith, il y a partout que j'ai sali, Gilles d'Orange. Tout ça, Maman, ça va être fini. Maman, ça va être fini. Tu regardes, tu as aussi un avion, donc, Bissomo, Noro Bakeye, donc voilà quoi. Après, Zénith et Simbi, na Bogi Siki, Kokwe Kangi. La génération na Bissoboé. Photo le bango bino bon journaliste faut pas le bango donc la génération na biso de OK concert au beti crier sali succès oye na ngosu na single le beti ngo sali succès la génération na biso botoze belete na goza ngai moko donc na ken oui na là tu confirmes oui na confirme ça veut dire tangela animateur moko à quel concert la génération OK nde baoloba na ba 5e eza touche nga na oloba moi touche mobo donc ça veut dire toyaki na moi touche na biso mobo 5e génération eza nante pour ba nous avons vu son artiste musicien chanteur on peut dire visionnaire ya Winnie BCBG papa chéri ou alobi tozana na 5e génération te gambote na PC mbote donc et na ningi na ngana kota na débat wana te bon qu'on peut dire ya 4e génération na sisa na côté na baiki ça veut dire la génération na biso to lobela 5e na biso bon voilà qui animateur OK net Zénith obeti cri et sali succès na Zénith sike koko basa kitoko bazalia et kangi na na Zénith après na ngona single ya masanga na biso ya mboka boyebi donc tu peux citer c'est possible donc na beta sike koko KO la génération na biso boye animateur pena o ba peso o kotangela nga bazate ki akei na ndula beti créer ça succès na concert aye na ngoli sou na single la beti ça succès donc on est na ba 2010 après voilà mambo fungwami congolais le but non tout que là Congo donc congolais mogeleng après ba congolais ba lobi te parce tout que là aye na voix oyo to sepela nango voilà quoi. Quand quelqu'un dise ou les gens disent pour toi au bois par le quoi c'est le stram ça te fait comment? Kala ba c'est le wazaga eza le roi ba lo boyemba le roi Carlito Carlito c'est animation est-ce que ça comprend bon koboka oui parce que lo ba biso tout en école de calogiste ça veut dire même touche les amours ndenge moko te pona na moi mawa ndinga voix et tout ça et tango baloba bongo esala nga plaisir parce que et ba vie on a biso tala bango na ba parler to tala bango na ba parler nde ba oboka ba koko
koyimi ko. Donc ce que baloba animateur à bongo voilà. Ce que animateur à bongo. Là c'est pour l'annonce si ça a mis une phrase pour ça la vérité. Kasité mais yo poser une question baloba que au bord à le royer. Le royer nani, tu peux citer aussi. C'est le scrum. Je viens d'en plus 10. Si quoi toi nga na oyebi ce que bato ba otala biso. Oui. Biso tout toi école oyemba animation. OK. Mais grand potentiel logoza na 35 nga na 36. OK. Donc on a biso veni moko mais toi moi numéro parcelle différent. Tu vas comprendre ça veut dire muta na touche na ye. So yo kanga bato msu pe ba ye mo ba bisanga obimsa ki tutu kaluji. Au sala ka moi boy moi non ensemble ya bango tunde sala cacher les lois et sala babenga ngo école de pastorale donc école nanga et sali lelo so tali animateur tout bo boire lelo oyo ka kunzardo et bon éviter na mon c'est presque tout il y a Kinshasa presque tout on a 100% star baza pena na école oyo ka ba école de pasteur. Okay. Je dois revenir les locaux yo loba wa oza artiste moko soko boite na studio batu bayo kaka et suka vraiment te que génie ya mula to kana ka mutu mo boye kino wana nde esala ka ke batu ba batala we belé no bon lelo équipe mbatu eto luka to solo la oza muto yo batri na yeza mingi ce que nous appelons vous êtes des éducateurs de masse voilà. Mais lelo batri na yo tant au sala kango au pensa ka na population na niveau ya social ou na niveau qu'on peut dire éducation de base tant on créa batri na o biso ba éduca biso ka malam OK tant on a linga na sala eloko nzamba pesanga donc nzamba pesanga na linga toujours na sala mamba OK nano pe inate voilà biso ke nano biso ba inate mais to botama nango OK moi tango na loba likolote na sepete likolote yoyo na sepete na nzoto mama soda soda abunda tongosa soda yagola abunda tongosa na ote ya mbala moko na lobi likolote na CPT mutu soko zo calculer ba faire ko calculer ngo bulu yeke te ciblé soko sala obi ciblé endroit où zo boaka voilà ciblé vie donc ça veut dire mutu soko bima pena na bulu ke na kekozo OK voilà na loba soda bunda tongosa yagola bunda ka tongosa donc tongo sezali ça veut dire muto yo azo bunda pour na vie na ya réussir donc ça veut dire donc tant on a ça la créer na on ça la poété ya bat na yena eteko rakutuku ya eteko yo eteko ce que tant na on le eteko na on le ba eteko e bomaka eteko e pesa mabala donc j'aime ce que ça na momi na yo faut sepelisa ka ye na tout donc ça veut dire tant que c'est pelissé na tout nyonso ekozalelo facile moi si on a so kaza française ou boza camerounaise ou bien zali ivoirienne ou so kaza ivoirien soit so qui abolingani na façon na yo ya ezaleli ya kozala na ye akoki pe kolongolo mbandaka ayeno Kinshasa akoki pe kolongolo Kinshasa amemi au Paris lelo sotali ba comédie belé ba musicien belé ba kei ba poto na ba nzela ya ba momi donc on a na sala ba musicien te ka ba comédien na lobi ba comédien na ba musicien na ba nom ba musicien et tout ça lelo eteko amour ne sali ba tuba donc si nous avons bien compris les autres ming na bolingo oui bolingo na ba ya ba na courage amour quelque part un peu nazo pe sabaya ya courage net soda bunda tongo sa OK et ça rolo raisonner pe ba soda na soit est voilà ba soda na biso est na pe sabango ke ko bete la biso masasi likolote na CPT ciblé ennemi na nzoto tangisa makila tout mona ke bo récupérer ba système na banda pe bango lelote na yaba soda mobina kalokola civil bongo te soda soda mobina ka lokola civilité mobina ka na gauche donc na yanga na ba mambu moko boye na zo pesa soda ko sa lokwa civilité soda bina na
na précision donc précision aza donc mais voilà na ba belé donc basa kitoko bazali awa mibali kitoko bazali awa mona kumisi mutu mona ebisi voilà la critère mais belé donc oui ça là nous restons toujours na Jet Set orchestre à Ferrego là où les lots c'est jour madame na François après si on a bosanité na yana biloko ba bango balobaka mabene uta na lola na boite bango balobaka mabene uta na lola tati tole mon vieux kasi ngai na yebi nzako babeta sete na mabina moko multiplier dans sinzamba tika dans sinzamba kela nzako mbakutu aloba botondisa mokili nanga akondiso bobala basi bopesa mbongo epa ya baboti yuka na ba message après na watande makambo je dois revenir je dois attendre non mais yana makambo ya kisasa vous me permettez à saluer parmi les prêtres lui il est déjà prêtre il resterait toujours prêtre qui s'appelle Papa Guy Janon depuis François Nazota Labisso, pourquoi pas ingénieur à l'air Saint-Tim en États-Unis d'Amérique. En tout cas, merci d'être avec Dieu, merci Mbadinga. Et on revient directement. Lelo Oyo, après, ça s'interdit. Et tu as au monde encore. Deuxième album, Nezaki, Boîte Noire. Qui est derrière toi? Ça s'interdit, oui, qui est derrière toi? Ça s'interdit, grand poète, Cheta. Qui est derrière toi? Après Boîte Noire. Après single, il y a Prémisse. Après, Tchekele Pété. Après, tu as dit dans Boîte Noire. Tchekele Pété Bétanango, Batbayoka, ou Saladio. Et Zalaka, Tchekele Pété Zalaming, la. Collègue Nayo, Bercy, moi, vous étiez là. Boba, combien de personnes? Tu vois, quand on a Bercy, on a Cheta. Tu vois, 3 personnes. Grand prêtre, n'a pas petit. Grand prêtre, n'a pas petit. N'a pas mis ça, tu vois, Sanksi Maël. Tu Sanksi Maël. Tu as répété, bon, la sonne. Après, tu as répété, n'a pas. Eh, soda, mobile, galokola, civil, bongo. On a, après, on a eu là-bas. Ça porte un sentiment. Tu as sentiment, même, maillot. Après, on a eu là-bas. Le nom de Facebook est Zalanga Mouda. Na développé moi belé moi va. Batele ba comment na Facebook. Quand on a kacho komona. Bikoma bilula na ki connaissance. Donc na développé ki ba biloko mo ezalanga na Facebook bikoma. Donc yo mona déjà de loin. On a déjà biso to ba tout mon artiste aza bongoti. Artiste faut mona mambo déjà lelo Facebook et comment bikoma bifinga omoni bato basala émission na bango ye bikoma oyeta muso luki mobali na Facebook oluki mosi na Facebook donc na loba déjà ba mambo wana ba mabala na ba Facebook ba mambo belé donc voilà na mutu moko nzamba sunganga parce que nazala pe na babenga bango ne ba parolier te na sombate nga sombate Mikolo neti na mambo na ibora. Je dois revenir, nous parlons petit à petit, nous parlons de ça. Mais je voudrais que les gens puissent comprendre aujourd'hui, Kunzardo, Oza, parmi, si nous avons 3 ou 4 animateurs, ça n'engage que Dieu merci Madinga, et tu es parmi ces gens-là, au lieu de ça faire tambo kalabakrinayo. Mais je voudrais que vous expliquiez Bissolo encore. Quand la façon Kunzardo a bimé la Bisso na Obuaka. Likolo. Mais qu'est-ce qui fait que au comment soko zoboaka au comment trop qu'on nous a proposé na c'est que nengo zara liboso boaka que général aux zala soko yo opposé entre aux aïka likolo. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui na répété ngo aux zala nengo comme bo a oyemba on est chanteur au bo quoi chanter au ganga te nos ganga. C'est pourquoi quand na banda ka au ganga te na pese go Chancel Mbemba de midi na pese mbote na style wana ya animateur au bois au ganga te même na plateau na ba génération na biso ebele na bandi mo mambo mo ebele avant donc avant nazala nango déjà c'est que koko bato kutu bakamonde na boki soda soda na ba age to kombi nango boye animateur alikolo azo maintenir toujours voix na ye tu as battu un moto kabola pe kopo mais ce qui lelo voit on a kaka bato bayoki bayoki na dynastie bato na inga mais comment koki ko garder kaka
son wana Ok. ezakaka. Est-ce que vous comprenez? Identité wana chanson bema ebisanga okoka na du me batu babina na show ngana za mutu na ganga te ka banda na banda oka lala wana pa mama nga eza style na ngai na yana ngona du batu babina na show ya ona benga ngo style moko pastoral on est na oteya bobongwana badone moi lala j'ai tout mis ça avec ces mots donc j'aime donc voilà. Merci beaucoup. Donc la garde identité dans OK. Et bani matin musu bazalaka na ba âge to combien on a fêté le 15 août pour anniversaire on a fêté comme la âge. C'est tu peux dire aussi c'est impossible. Te ba le 15 août. Dira musique au pesi biso mais âge au botamo bombi. Te na bomba. Pour ba petit ba ya obenga ngai bato to benga na déjà ta mususu ba benga ba wone azane ta mususu mukolo na ngame to benga to master ye pa otala ga itumba ba be ta na ya loba ko ya benga be. Voilà la raisonnée bato mi wa benga ba yaya. Je salue la présence de Jetou Meta en tout cas barobi Jetou Meta Jetou Meta je te salue. So omoni mwasi okomisi nzambe. Nga na benga ye mwana. Benga ye mwana bébé. Merci beaucoup, on revient. Lelo oyo Kunzardo za animateur au parcours na yo. L'équipe na ba collègue est belé, il y a niveau ya makas. Qu'on peut dire na niveau ya animation et Dieu merci. Quoi? Na linga po ça émission bien. OK. Oza parmi comme je viens de le dire bateau yo le ba sala sala bango bien, mais je voudrais boîte noire. Yo moko na tango vandaka. Autant la générique à boîte noire. Et tu as le rôle identité na yo. Ça n'engage que Dieu merci Mbadinga parce que nous avons eu le temps et on a analyse on a un réalisateur on a merveille pour y attendre ya. Et tu as le rôle là si on demande à quelqu'un dis-nous qui est Kunzardo, il doit revenir directement à la boîte noire. Les lots tant on a la générique à boîte noire. Façon de travailler duo wana. Les lots tant on a la canota la générique qu'est-ce que tu peux nous dire? Travail ou c'est les cas wana bozaka na niveau ya travail wana ou bien okita msala pour epesa biso o epesa biso na boîte noire. Ouais, merci pour la question. Bato pe ba olanda ngai soko lobi bongo ba oui quelque chose bien mais pas inangai na sala ba mambutu na mata. OK. Na kitate. Ça veut dire au moni tango na bimisa qui est derrière toi. Nabi mabala ya poto ekufaka te ekoyaka malada ndeke ekendaka ezongaka mama Paulina akutani na ya Jean na rond-point Victoire bolingo ezongie ewo olotia na château rouge otia na rond-point Victoire na rond-point Victoire faut sentir scénario scénario inoni bana bangombe inoni bana bangombe inoni bana bangombe mbaende na kopale okadane nena o jango sani ke mabo oki ke ngana za kana du tango na boki bongo na komi ko raisonner est-ce que na koki ko sala crime ko ya ko leka zusu ba cri oyo na mipesi de voix après na ye liso tango na ye na siki koko to ke Paris to ye masa nanga to kenane Zenith akimi ngana zongi cheta tikelinga charge ya animation ya groupe mais ouais tozala ki to kabola ti maintenant to kesko apeti nanga simé plan na simé ba mambutu bu na sali suma kamunana siki koko yaka Kunzardo pesa yo mwa moko zonga Jésus de nie sa pesa yo mwa moko momoko ngonini ezali bouteille Arnaud de Mokende Losako na beleli Matinzo Belosako Cherigola Papa Soraya Padumpeti Ela Kanza Komba Oleko Kumu na leli José Likimba José Lidilombe Mama Weva Banakin Kisa se kufi na mona venake na mebi kisa ta nzambe na ngaye Olive Ndeni après na mi pesi sous des voix donc ngai
Moi ne bato banimate bazalaka bois ki wakatani. Ouais pépé ça qui leven mo oye okiti. On travaille générique selon ndenge générique na biso wana ebetela. OK. Tango siko baba qui ça c'est lobité na yena siki koko c'est kulu nezalaki tout. C'est ça aussi. Ti bazwaki ba idée ya ko na Brazil zalaka mbata. Ya ko kanga biso de l'opération likofi pour na baka. Pour ba yokaki na pesaki message mo bo bato attaque générale et animation. Attaque générale et animation. Vous avez faire na moi. Mais ça va pouvoir toujours kati. Tu as pris ça? Grand-père te mutapesanga Jésus. Jésus de Nias, ça nous fait chef rigolo là. Tu as global général et animation et ça au Sambezati. Mais bon, c'est combo ya acheter à Sambezati. Pas nous on a pesi mbote. Ya Sambezati pour on a petit ko frontière ko asime makambu, azo pesa. À l'époque bon orchestre banayi ko beta générique. Siko ba monesco jeune moko ye asika à s'imposer za mawa za du aloba côté maya koti apesipe kasha vandis moi tu noir et après na silisa bat ba mona benage force na nga batala. On revient na longo wana na chekele pete banzele baye ba koma na Facebook kota na katio komonda na mati chekele pete pesi makam. OK na tiki siki koko na mati. On a sur la boîte noire. On revient à la boîte noire, Boboa Kango, je crois 3 personnes. Tu vois 4. 4 personnes. Ça c'est fils aîné Mwana Congo. Mwana Congo. Yo. Ngai, Bercy. Nani Susu. Nani ni Susu. Ritinzele, c'est en Abisso. OK. Akena. Dans la Statia. Rit. Tout ça a 7 mois de maman salam. Donc avant on a sur la boîte noire na mati. Après on a une boîte noire na mati et voilà na umata to. Après ba yo zo likolo te na CP de place ba do balali ya été quoi. Meilleur cri de l'année. Ba be ngo kukao. Wana bazwaki. To bazui a sansalé na yo baki se na nzoto kao. Merci beaucoup. Oyebo bakse na nzoto kao to ozongela biso bakisa ki nani mais na pesa mbote pa bato ba hôtel biso ba 20 minutes na Paris wana. Merci à toi à Fallon Shirlène Elonga. Appel code. Si nous parlons de elle, Fallon Shirlène Elonga, on voit Patricia Castanet la française. Bon ba vandarana Dinamo Kabemba la belle femme, elle c'est la lion depuis Paris. À l'hôtel la biso. Merci à toi. Na pesi Anthony Bakole. Anthony Bakole. Babi gérant ya comprendre na facilité. Si nous vendions sous na ya na la l'aise. Donc après na pesi sous Fabrice Lolema Bakar rebellé. OK. Na pesi Martin Masinda. La lamba des gars na pesi vie na ngai Mutambongo boss ya makasi. Tati Zombo esa. Tati Zombesa. Zomboesa. Oh là. Lui parler les prêtres. Il sont boss, il y a ma baie, il y a faux, il y a des gars. De voilà. On revient, je disais, merci Nabil Ones pour venir parvenir à Twitter, c'est la Dieu, merci Mbading Azara Zoloba, mon ami Merlet Congo, les amis de Matata Pono depuis Paris, Fondation Merlet Congo, a adhéré et belé, Poto Sunga, Ozana Mbongo, Ozana, et Lokomoro Rosala, en tout cas. Tu peux venir, aux la bienvenue. En tout cas, aux la bien. Merci à toi. Merci à Blanding Osango, Fondation Écrine, toujours dans Katia Paris. Bon, bah, Dieu, merci Mbadinga. Et mon ami Chad Dapolecha, Deko Ibanda, en tout cas depuis Paris, dès janvier, Val MG dans Katia Paris. Bon, bah, Zala Kawana. Non, tu vois, la boîte noire, elle a générique. Bah, comprendre. Yona Bercy, moi, Nandi Bossé, posa ma casse na générique. Tant mutalara musala oyo salara na Bercy mona pour ce total on dit que carrière artistique on a trésor qui nous dit aux a trop na Bercy mona. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87
76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Ode, ma place yo kende, ma place pour mettre na des orchestres on est na carrière na. Donc des orchestres kaka. On est no balanda ngato. Oh yo landa je balanda. Mais yem dalongwa kitira aye jet set. Ala jet set. Alongwa la team. Ngata na longwe. La team. Ya jet set. Sko ba shwa na yende za yangate. Yeta ngalongwa ki jet set. Akena wenge. OK. Nga sikoyo wengete na vana na ndako yo ebika ba inspiration mambo bele pe bon poza qui peut solliciter on se le dit poza qui solliciter bele ta molongwe jet set bato ba otia na oya noko na landanga yo bandaka na ba page siko après na kei OK na kei sur la team ndenge zala ikabo après nazongi na boulot nazongi na jet set après ya keli sous donc on est la note ba rêve na yo ba rêve na nga onde zalaka ba mission accomplie ya oui bit mission accomplie ndé castel yo OK moi toi j'aurais rêvé ba yo ça OK tant on a kei voilà ah ils a 100% c'est faut que cabo ça va yo té ça va yo té on va comprendre cassette mais je dirais ceci yo tant olongwe OK ité place yo za kinana yi a remplacer yo tango ke kuna tango longo ye on va remplacer ngate zala juste que aye ko salika compléter donc aye ko sala musana ye na kati wana ngai na génération la biso ba bayebi ke naza muto ya remplacer te ba ko remplacer ngate na orchestre parce que c'est ça na sala mambo yo et c'est peut ça ba trop na chouchou ba goloa donc voilà. Nous parlons de la team Wata orchestre OP au bon premier générique à Wata ngamutu na prophétiser olobani na prophétiser gana watande makambo ngamu na prophétiser ti lelo bani na kango atu obi référence lo bani na prophétiser ngaso na beti makambo etikalaka etikalako watande makambo watande makambo mokonzi nde banzimbwe watande ba contraire mokonzi nde nyonso ye gogande mokonzi ya muvuma na ye biso nyonso to diembela nde koma lelo na bareso soto ye ko diembela ye poso makambo ngamenga muna tout cas général donc après tant tolongo wana to esko ya gola bendi magolo ya été on a comme professeur. On doit rester dans la team Wata. Avant, tous on a pas fait rigoler la pause à Kiwana. Tout le monde musalo yo salaki na la team. Et en tout cas, nous autour le bawa prononcer déjà sport avant match betama ou avant batbaye bo prononcer déjà qui victoire et ça équipe yo. Nous autour le bawa bimi ça déjà Wata molongo. Avant on est pour ça veut dire tout ça. C'est notre cri na yo. Faut que mon so vandi faut que tala magambo tango ozana leader animateur ozana leader pour to soka chant tango to chant et ya gamba moko pa na biso ba chance ya pa na biso pour tango to kota studio bon na go dévoiler de tout et cheta ebisa biso petit na ngai pia makam aloba tango tu a coacher yo a peso livre yo to tala ke na ndenge nga na yebeli mambo après son livre. Et là, on s'appelle Cheta à son livre. C'est ça que moi j'ai dit. Ça veut dire qu'on livre et non, Cheta à son livre. Na studio. Yo que c'est expliqué. Mikolo est commis sur Babengo a jo la team B. Ya tani na beti ma B ba gucha ma B ya faux. Ya tout fungola livre. On sait que nena za bona fungoli livre. Ça veut dire livre na sens il y a bien. Ça veut dire quoi? Azo peso yo force forcément bo petit nga bo yego taninga yemba ayemi na danger che bar likolo bino faut pesa générique et tout à chant donc na sens wana donc déjà coaching on attend on talaki la team et tout ça voilà nzambo pesa nini ozo pesa nga po na loba na bato
ayiko pesa ngaki na loba makambo mo nzinde banzimbo to voilà ndepe lelo etikala ngamona sala lelo makambo lelo bazo diembela c'est moi donc voilà en tout cas télévision Zarangonga réalisateur au salon c'est meto mke to ce que to côté pe ba analyse pour te promettre bino to lobela pour le rememi so pembe na ye eza mingi o biso to moni na ba page partout mais avant to ya to traîner une petite dernière question il y a votre comme analyse lelo oyo Kunzardo la carrière artistique na yo oleki na des orchestres lelo ozana ozonga na ndako na yo jet set et pas faire rigolo premièrement bo préparer Guinée aéroport Anjili bozela air ya vol mais bozu appel ndenge binomo comité directeur lobaki parce que nous avons eu cette opportunité d'être avec Makaouz pour expliquer so appel et quota qui a DG Polo que bozonga bokende te bozela tiba obenga bino na aéroport wana bo préparer boke Guinée et ça là pour maman bino ndenge nini bino boyike boke voyage mais comme na aéroport bazong c'est bino bon na ebiso passe moko ezalaki courage na vie to soli trop il fallait na bandana non ça émission ko esala ebiso passe donc bato bayebi o ekomaki courage à mon vieux Jésus de Nias patron bena ngai tozalaki pena na passe wana mais voilà nous sommes ambassadeurs ezala l'on propose Dieu dispose donc nous sommes tous ambassadeurs na bavi na biso ezalaka bien donc quelque part tokumisaka nzambe pour il est Dieu nzambe ya temps et ya circonstance donc voilà on a ko loba courage na mon vieux olobaki bango nyonso basangana mais bako pakata donc voilà bango nyonso basangana après faire gola kozala na place oyo to goloba 3 mois on peut dire et oyo azalaki na place à Passy Kunzardo OK c'est zaki toujours na répétition au bandai non peut kokende il y a des fois mais et comment qui absence c'est comment pour les 4 trop et pas Kunzardo na répétition c'était dire à quoi donc bon ezalaki juste na zaki un peu moins mon santé dérangeant qui ba golo na ba gauloise na ba gladiator OK oyo chouchou na bino boyebi nasina loba na ba émission que nazali na go trahir viété na vandi wana na bosser wana la vie na ngai et ba yana ba mamusu to ko lobaté donc comment non moi je t'accompagne aujourd'hui je peux dire quelque chose s'il te plaît lelo oyo batu na tel ba page belo comment batu ba commenter sérieux comment batu ba komi Kunzardo bon je passe pas loin lelo oyo batu belé Kunzardo zo ya répétition que ça fait rigola te naningina solo la race donc ça veut dire na belaki pour le bara vérité moi santé mutu moni batu tu ba otala nga moi fièvre bon manini OK obike na salaki tout na kata moi Bakir Nangé c'est là il est 14 pour anniversaire Nangé c'est le 15 août donc répétition ça mardi yango ça lundi donc yango pesa ki moi ba semaine wana na bando yate par rapport dans qui malade mais tant anniversaire Nangé repas mardi ndé ça là yobikati muta sepela la jour na e pour comprendre après na qui repayer à mardi te oya nanga na qui repo wana te les gens sont interprétés na yebisio na okesu wapi na boga bunda tongo sa likolo te pe na CPT na nzoto na ça lelo ba page belé komi Kunzardo devant caméra na biso na yebi ki ozara na respect o tu parles trop des fanatiques voilà. La bonne musique précisément de faire mais c'est ça je l'ai dit devant caméra na biso partout au monde ba la yo États-Unis d'Amérique wana maître avocat Yannick Kiwidi Clarisse Matombe ça et pourquoi pas ingénieur Emile Louvik na moi c'est gloire ya moniampa là ba la biso mincho maman pasteur Astrid Bolege lelo oyo batunde na tuluba ba opeso respect wana ba vandi ba la yo devant caméra na biso ba page belé komi Kunzardo au Tiki Jet Set au kende sous ba répétition parce que Kunzardo ozonga soit entre parenthèses la team Wata ou ozokende l'orchestre ya Fally Ipupa devant caméra na biso ça faut au moins ba mamboyo et ça là na koloba lelo et ça là que tu as le temps expliqué hein oui na longwa
na jet set po balokuta kaka wana ye banaka la ba rimer te suka bongo te est-ce que nga na beta na wenge na beta na wenge te na beta na tika la beta na wenge te ba rimer wana asalaki boy ba créer kaka na boka krimo bo bato balingaki nazala mosika ya gola bajalu balingaki kunza sila bungana ezatalaki nazamona nae yango ayamba ngai na esengo mingyo esengo nazana yango santima ya motema nagola na mwana naye ba kunzardo mwana gola alongi etumba message yango na juste omoni ba mawana ngai boti ko sala boti ko lukela ngai ba problème na vie na ngai wana pena na lobby yango na télé bato tout ba yeba bato tout o ba luka toujours ba problème na vie na ngai je te naza mutu na bana alisa ba na ngana musala ba gauloise ba gladiateur na lo bango utana katsa motema na ngai toujours ba histoire moko ya ko créer si nazalaki musika ya père ezalaka bato ba créer ki ba créer ka ba histoire na kombo na ngana comprendre nga pété bon na éviter tellement nazaka ce sont des gens au bazar libanda na bino bien au bana kati na lobby kaka eza message de na boaki bato balingaki nazala mosika ya gola bajalo bazolinga na sila na bunga na ngai mais Jésus atalaki nazamona naye yango ayamba ngai na esengo mingyo esengo nazana yango santima ya motema animateur bobozo bina ko akota kaka boyo baonza wapi sika bonga na muto mawa suna batisi mawa ezama be donc batoto balinga général ya mbuka plus 243 89 71 29 373 plus 243 89 71 29 373 Jen Azali boa combien l'animateur na jet set nga na boka na ba animateur kaka lelo boza na tozala kaka kebele combien d'animateurs tout ça opena lelo oh boza lelo na mona lelo animateur mona Congo Blaise créateur Kunzardo na Tubidi ya mboka tout ça 4 animateurs auto pointaka na boîte sinon après de voir 4 bomona résultat to yepe susu na générique bomoni pe kukao ta woso asaneta mama sasi na nzoto so beno asepeno woso na mon beno arankene to voilà c'est ça que moi j'ai aimé so ça moi j'aime quoi ba collègue na no otangi bango bien so ko pesa moi plaisir ba trina bango boboka na bango oh c'est plaisir o so fani boya ba boka bien pe na orchestre parti ka ba trina bango tobani na Blaise créateur mona Congo de vous bandenga bandango na chango ko soneri nanga yo tona yo kisa yango animateur telo animateur tene soneri ya mutu mususu lai na kosate donc voilà na tche après na linga so dubidi ya mboka awa ninga kamwa na sele on a qui babia on peut dire babia ngoki c'est le bikeka tu bébé ya mboka na bokuka na nga yesu wana après na yaka na voilà tu n'as pas cité Blaise créateur hein ya gala non je t'écoute yangona mampuya la lobina kama mampuya crie ezala kati bakole ezala kati Antonio ezala na jeune loba pela malobo ya loba ayayele ya gola ya golo
Merci beaucoup, merci. Lui, c'est Kunzardo. Avec lui, c'est toujours comme ça, comme je vous avais dit, nous avons des matières. Et là, vous avez constaté, nous avons vraiment besoin de ça. En tout cas, Toro les cabotés, ça tout tourne en question, c'est que nous pouvons dire question d'actualité. Oh, Lelo, Bino Bamise, tout le monde, il faut qu'on a pas Stevie Bello. Aussi, on a bois qui était Stevie Bello. Décret, Bastina, Pélo, Salama. Chanel Kanga Boukangs. Bukanga Lonzo. Chanel Kanga. Ok, question non. Merci, je reviens. Lelo, on est dans le Bawa. Bino Baptiste, c'est un éducateur à masse. On peut dire ex-patron ayo, héritier Watanabe, na patron à Villanova, on peut dire Maïs Fabro. Ndenge bazo kende lelo na télévision, ba façon ya na bango ba même na vérité ba komi ko loba na ba téléphone. Pour na bateau va ça ba respect. Bino mo Baptiste bo fa na premièrement yo ça bino ndenge. Bon, ngai etage bandego. Ya famille toi famille mon wenge. Ex-patron na yo. Toi famille. Oui? Ex-patron na yo. Voilà, bandego wenge ti. Toi wenge. Na olobaka Gogaza en succès na fabrication en succès na ouelani c'est tout hein o ça la fierté ya wenge to tika na biso babiloko to beta nule nga tellement bon nga na za animateur ni to potana azate bon na sala succès ndé pourquoi Congo lingi ka to mi diembele na donc Kunzardo fa diembela ka muto moko boy poazwa té c'est ça aussi non on n'a pas besoin de ça yangote sala musique na yo batu ba komono oza grand pose sala ba komono grand tempo ozo tumba moninga na yo ozo finga et tout ça tozo kola bana na biso bazo kola pe donc voilà on a appelé ça bien conseil oza un succès na yo Fabro oza un succès na yo wata oza un succès na yo et babeta na bango ka ndule ba se perception na musique koyo combien de sons ko bima ko loba ba vérité o ba tebele ba yeba kité ya lobi azana confirmation ayebi makamazo bazana ba preuve que héritier Watanabe na Maïs Fabolo so ba potana pona danseuse te ona ba vie pour bon ngana landage mission ya miel de santé na PC so mbote femme les cas qui en Afrique il faut pas Frank Stema ya mbaki na PC mbote félicitations na acoustique à Salaki vraiment acoustique à chanteur on a PC bambote trop donc Natala émission te moyen na répondre na message na émission o ya makasi o batebele ba commenter le lobi bazo wela ndé moi si yango comme si on a te na ba niveau na bango ba wela dans ce instant yo bi Fabro niveau ya bana balela ka marié ta aza marié te bana na sens kaka yo bi ka mokili yo bi siko bana oh nani azala parce que je ba comme que na ba danser c'est ba qui sa niveau na bango voilà. Donc dans ces états à mon toi moi aussi et tout ça na pesi ba maman tumbote ba maman tu ba dans ces na bino mais dans le sens que yo ebi question na hier voilà. Voilà, là vous avez aimé, on était avec lui, on est avec lui, s'il y a quelque chose à dire, nous serons toujours avec lui. Nous avons le cassette. Non, tu dois revenir, tu as vraiment le temps, tu dois revenir. Vous me permettez à dire merci à toi, à Mireille Massaka Armelo depuis Londres, à Labisso. Merci à Sugar Baby, bébé formidable depuis Canada. En tout cas, puis Roger Chingani, plus de moto Djambé, na Katia Para Labisso. Et nous saluons toujours Yazaranga, sponsor officiel. Vous comprenez, Mbadinga, Bandaki Banini, Naïbike Bolo Bébélé, sponsor officiel, Weya Lipali 3 fois mobile depuis Turquie. Weya Lipali 3 fois mobile depuis Turquie. En tout cas, merci d'être avec Dieu, merci Mbadinga. Patricia Castanet, la française. En tout cas, c'est juste malade dans Mora Fongo. En tout cas, Zalarabia aux Alarabiso, comme je viens de le dire. Nous sommes arrivés précisément à la fin. Dernier message d'ailleurs. Un mot pour la musique congolaise, Lelo, Nenge Kendele, Kunzardo, aux éducateurs à masse. Qu'est-ce que tu peux dire na ba président ba groupe et na bino ba collègue na bango obo travailler na ba orchestre na bango ba otala yo. Bon, musique à Congo est bien. C'est bien. Ba pesaka Nicolo conseil na TV. Non, message que message. Tous à l'époque il y a un concert, il y a un stade de martyr. Il y a un stade de martyr. OK. Wenge Betaki, nous avons aussi Fali Poupa, Beta un mois pour Fali Poupa.
bonne chance. Mais tu as le temps à dire. Non, bonne chance. Parce qu'on a le banetini. Bonne chance. Zamba Sungaye, les va bien. Ouais, tu as fait Bada Tcheda à Pessibiso, ni maintenant Tcheda, tu fais citer. Un mois pour Wata. Bonne chance. Nabato tout, Barozala, idée à Obeta, Stade de Martyr. Biso au décembre, le 25 décembre. Biso bonne chance na biso, Bagoloa na Bagoloise na Ebisio. Na Ebite, Thierry Kassa, Stevie Bello, Alain Katanga, la Bossanité. Thierry Kassa na lobaï déjà, Tati Zombo et mon vieux boss, commandant Nalipon Freddy, Namo Kambo. Yo yebi Papi Sapo, chef de ville. Donc, na Pessimbo na Rachidou Diambomba. Massanangai Atega Bakar, Fabrice Lolema Bakar Belé. Donc, Paulin Capeta Hôtel Les Honorables. Paulin Capeta Hôtel Les Honorables. On a vu Nangaï Paulin Capeta. Mon vieux Yo Yebi. Donc, na Pessimbo na Lorayando. Mon vieux boss. Na Pessimbo na Fabrice Lolema. Yep, na Olonga car États-Unis et à Kinshasa. Son mec qui côté sur autoroute. Au monde à Maram. Donc voilà. Le numéro en contact. On a pu déjà plus 243 89 71 29 373. Donc deuxième volume Mezoya. Boyoga ba Ibora. Quand on a déjà 7 oh, bon web. Merci beaucoup. En tout aussi sélection d'animation. Question de outil web. Mais ma page était web. T'es pas juste déjà OK. Page déjà il y a mon lobiti. Na beti. Déjà maka usa totala yo. On appelle ça déjà na biso. Tracy Eleza présidentiel. Présidentiel mutunanga Tracy Eleza na pesi mbote ya dada ngwabana. DG Polo. Thierry Gola papa Soraya. Koko Duki, na pesi mbote na héritier Mbang la taille, na pesi mbote Yannick Kayenga invisible monnaie, na pesi mbote na trésor Pembele. Amede Makenzi Pouti, Laskoni Mbouza, na pesi mbote na bato tout baninga général et animation. Yeyo Ibora. Awa irataka te ozwa. Obi tango o lingo telema ba sanga sin libanda te. So bande libanga te sa mabe. Stevie Bello. Stevie Bello. Ma vie sur mon numéro sur Nzambe. Stevie Bello. En tout cas, merci d'être avec nous. Stevie Bello. En tout cas, Zalara Boyo, vous allez bien. Grâce à vous, mon Dieu, merci Mbadinga, tu côté salon, tu l'équipe. Stevie Bello, je te salue là où tu es. Lelo, merci de retour, merci de la confiance en nous, Zanabiso. Ma fanatique est belle, à bonne musique. Merci, Dieu merci. Donc, ok. Merci beaucoup, merci à toi à Montréal, Merveille Mampouya, je le dis toujours, les réalisateurs pas comme les autres, pourquoi pas notre boss Francis Mavivi. En tout cas, merci à Montréal, à notre boss France Temaï et à notre cordon Château. Grâce à vous, mon Dieu, merci Mbadi Naza, on a pour l'instant toujours Msala. Pour moi, je vous dis, on se retrouve au prochain numéro. S'il y a quelque chose à dire, pour moi, la RSO Marama Olobeza, de tirer les Kunzardo Plateau, à mes Mabisoara, pour y avoir des Ndenga excitaka. Mobali nano lova yote. Ndenga excitaka. Mwasi nano. Mwana yede ndenga excitaka. Aleka ngaye Ibora. Le sénateur Paulo Kidilu. Chisé de Molokai, Mika Montero. Léopard de la Sapa, RDC. Champion du monde. C'était l'équipe de France hier à Topanzara tout. Cavali Patrick Mamou. Fait aux appels à Roger Moulumba, mais il y a un moment côté, à ça la maman Suro Bahili. Pose la menace style Oyobino Bolingaka. Il y a Molokai. 100%. Le collet. Pawemba na ba petit na ende ala ka na ba masa na ole ka bi moi le bien c'est bien moi pas rigolo fait malek élève du maître Astera Foral si on peut équipe Koufarate il y a mon poste pour nous Astera Foral si on dit tout quoi
Masole Kangami quoi. Au Chaba prêtre à Paris quoi. Ici c'est Paris. On ne parie jamais dans Paris. Pour la chef d'idée. Il fait mal. Toujours. Yo. Yaka. Yaka. Lakisa. Lakisa. Yo. Yo. Yaka. Yaka. Lakisa. Lakisa. Allez. École chrétienne Le Rocher, déjà bafongoli ba porte na bango po na ba inscription 2022-2023 na ba direction na bango nyonso. École chrétienne Le Rocher ezali cadre agréable pe dynamique po na bon encadrement na bana na biso. Eza na section lokola, crèche pour na bana ya moins de 2 ans, maternelle de 3 à 5 ans, et éducation de base de 6 à 13 ans, na filière francophone pe anglophone. Awa, basalelaka programme national enrichi pe amélioration na matériel didactique oyo esingeli. Eza parmi ba meilleure école na Afrique mobimba. Direction générale Ezwami na commune ya Limete, 10e rue industrielle 22C. Nous sommes là en partenariat avec le ministère français de l'Éducation qui a apprécié la qualité de notre enseignement et qui veut maintenant nous intégrer dans les écoles consulaires de la France. Notez bien, inscription Ezaya Ofele. Au niveau des inscriptions de la nouvelle année scolaire 2022-2023, la différence est que nos inscriptions sont totalement gratuites. Elles sont gratuites, pourquoi? Parce que nous tenons à ce que tous les parents et tous les enfants accèdent normalement à la bonne éducation. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï.